fidèles chers internautes, vous qui êtes en train de nous suivre sur www.com Congo Dialogue. Merci à vous tous pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous êtes en train de contribuer pour la réussite de cette émission Dialogue Show. Dialogue Show, c'est une émission qui se passe en direct de l'Afrique du Sud avec votre servante, la charmante Jenny Okasa Balobi Tantini Yabana, Babi Tantina Bana. Nous disons aussi un grand merci à toi, la grande dame, Mossa Pembe Nakatia Belgique, plus que my boss, Maman Francine Ngembe. Merci à toi, maman, pour tout ce que tu es en train de faire pour la réussite de cette émission. J'ai dit aussi un grand merci à mon conseiller spécial chargé de développement, chargé de développement et merci. Josué Boloa, Papa Na, Rebecca et Joyce Boloa et pourquoi pas Maman Esther. Nous sommes là en direct de l'Afrique du Sud dans ces beaux cadres que vous êtes en train de voir. Nous sommes en train de tourner l'émission Dialogue Show avec mon invité. Vous allez découvrir tout là. Nous voulons parler avec lui comme nous vous l'avons promis que ici en Afrique du Sud sur l'émission Dialogue Show, on va commencer à vous montrer tout ce qui se passe ici en Afrique du Sud. Et on a préféré aujourd'hui de recevoir pour vous Monsieur Bakary Sans Souci. C'est lui qui est notre invité d'aujourd'hui. Il est artiste et comédien. On va parler de lui sauf de rien, des réalités des comédiens. Il va comédien, il va sur l'Afrique du Sud. Il va la mini awa, il va la penini awa. Pour toujours comprendre, comédien, on va dire au salami. Sans plus tarder, je dois demander mon invité. Il est tellement beau. Monsieur Bakary Sans Souci. Merci beaucoup pour ce soir. Merci. C'est à lui qu'on va développer un sujet très important. J'ai dit comme ça un grand merci à mon réalisateur Yannick Iwenge Balobi et ma solo et ma professionnel. Vous comprenez que ma solo et ma professionnel. Papa Boté Nayo. Bonjour maman, Boté Boni. Bien habillé, Méné, Bazolandayo na Congo. Dialogue.com, la réunion surtout parce qu'on a vu partout dans le monde. Peut-être si on a le bi, Bakary Sans Souci surtout oh, sans souci assez ou pas. Dans Bakary Sans Souci on a eu ouais, Bakary Sans Souci, Bakary Sans Souci fils. Ouais, Sans Souci c'est pour mon papa, c'est mon propre père. Ouais, c'est ça. Oh, donc tu es le fils de fait Sans Souci. Oui, fils biologique. Donc, artère. Moi, je dis donc, artère, c'est-à-dire fils, artère. Ouais, donc sans souci à Bota, sans souci. Donc, sans souci à Bota, c'est ouais, je suis artiste et comédien, toujours dans le Mboka. Il y a au Samba, il continue à faire le travail de son père. Il s'appelle Bakary Sans Souci Matondo, les fils des faits sans souci. Papa Bakary Toyambio comme étant comédien à Wanakati Afrique du Sud, nous allons parler de sujets très importants. Vous qui entrez de nous suivre partout dans le monde, les gens comédiens, Bazali à Bazak s'est retrouvé, mais sur le plan artistique, on ne sent pas les comédiens de l'Afrique du Sud, celui à Maman, on s'est retrouvé sur le plan artistique, oui, comment, ou bien la vie privée là-bas. Sur le plan artistique, nous parlons de vie artistique des comédiens qui vivent ici à l'Afrique du Sud. Les comédiens, on s'est retrouvés comme ça là, au Nambogo. Mais vous avez belé, tout ça, bien sûr, tout ça en Afrique du Sud, bien sûr, tout ça, émission Dialogue Show les caca en Afrique du Sud. D'autant que c'est-à-dire que les comédiens en Afrique du Sud. Sur le plan artistique, il y a des comédiens en Afrique du Sud. Bon, sur les plans artistiques en Afrique ici, c'est nos bisous comédiens. Et ça a été difficile en ligne qui surtout pour s'en sortir, on n'a pas si quoi. Parce que un an nous, et moni, et le salut, moi le salut artiste et comédien à Bisson à Congo kuna. Ils ont dit qu'il y a un producteur, ça va paquet là va manger. Awa, quoi que se sortir na mois très difficulté ça ma casse pour le comment. Tournage non pour ça va filmer faut un vrai producteur au ça caché na Angers bah on a baza vraiment
muta mabeti basati. Dans l'Afrique du Sud, producteur à Zate. Ouais, soit producteur à Zate neni. Un producteur a bien en a robé en été producteur, soit qui na soutenir qui aura na côté caméra, na ko multiplier le bas CD, la ko ça la fiche té. Un producteur a motivation moralement, a bien à fois motiver un artiste a peut ça cacher na producteur on se voit na pièce té artiste na ti pièce na yo yeka ote caméra ou bien c'est affiche on a tu bâti na Facebook kingani produit kingani mais artiste allié le côté to benga bino producteur comment yango eloko mona ki emo batu balinga ko ina bakari na bamboko oyo efutaka bango efutaka na eloko te mais producteur oyo asoko pesa nga caché na lié na futa ndako na mbongo na producteur ndina lobaki za producteur mais ceux qui otaka caméra na yo ngana mo ba tournage mususu ngana suna futi transport ngana continuer na oya loko osali koye osali tosali coproduction wala na coproduction mais producteur au monite ke na kati yote au monite ke ozolobele moko oyo ke tokoki kokango na maloba na yo baproducteur bazokita ça mpona koproduire baartiste aseke baartiste ane bacompétent eya na mpe na facile ke na producteur alongwe na ye Europe aye koproduire bino omoni ke boza nano babebe na makambo yango yango baproducteur baboya na bango bon kozala bébé c'est trop dur comprendre kozala bébé c'est trop dur poso otinga na paralo na ojouer paralo abimi nga mpe na bimi mais aolia yo aolianga na ndenge na moto obi na mosala mpo mosala baliaka obengi oyo bateke soki oza ancien joueur na équipe na niveau na ye soki yo ancien l'équipe olekaka na expérience molekaka na créativité te bakare tosola nano bien kosala lolendo kozwa koma tata na yo te olata yango mpo otrompe biso ke non lokwa fait sans succès ndosala mosala malamu biso mpe tocroire na yo bazwi bakare bazwi Tieko Matondo na ozwa parce que yo ojouaka na rôle à papa tu es jeune mais maintenant je suis papa tozwi Tieko Matondo tozwi Pakaloui tozwi Charlie Nondi mobali ya Olga Mami je te salue vie de loin tozwi vie de loin totie wana tote suliata totie wana yo penja mutu pe azape bango atali yo tolongo mpe komba sans souci na wana oyo ezosala mwa lo mpeka c'est esalanga mwa apeka te toso normal si eya lokwa mutu na yoka te ndenge nazwa te napesa exemple na lobi oyo eza clair ke soki otinga na jouer na vie de loin na kojouer mais okoyokana te koyokana te ezalaka na ndeni moto oyokanaka te na maloba ti na bageste eso abimisa eloko ya comédie nga so nabimisa eloko na adol ngai bake po aza video nga so abimisa eloko ya comédie moto oseka te se eloko osekisa moto okanga na oseka te ya video yaye nga abimisi okangi kanda te nalobi nga eloko yaki so otuni par exemple oyebisi nga ke soki naza joueur oyebisi nga so bati yo na Cristiano Ronaldo comme aza Cristiano so oyebisi otienga joueur na joueur ya Vita na beta na yete pour aza Cristiano aoyoka na komona Cristiano mais joueur vite on beta pour ba sentir peu moi qui m'a maman tout temps ba match akala mazembe mais si apesa trésor pour tout mbote na c'est beta so ba coupe na bango wana ma foot ezala te apesa ka mbote pour ça la loko bien beta maso na Japon boy mais omoni loko wana na lobi na nete ke na boudé bango na nete ya loko pourquoi tant papa na kufaki pour lui aller là pourquoi abi nzambe mokili fallait liwa afingi liwa na nzembo ya mama hommage sans souci afingi liwa abi fana ça na été loko moko pourquoi quand je viens na Pakaloui pas ça déjà Pakaloui il faut la pinga bato pe ba otala pe yango balandi bazolanda biso balobi oyo eza dialogue show omoni ke toaka ni bandili mais avouer lo moko ayi Pakaloui wa kofula yi pour te dire que ekofula penga parce que ozana le bébé na makambo ngoni kozala bébé on kozala bébé eza makambo ebele moni ezo bonga biso pourquoi moi so na Congo ba benga nga bébé te ba na Congo parce que là ta komba tata na yo te komba tata na te musala météo alata kombo ya sans souci te mais tant abima ki babi ke météo pasala ka ede bato asepela pe na météo mais ndimaka ke non bakareza simple ndimaka ke non météo et pardon comme on est dans Sudiata Pakaloui vie de loin baleki na bango na musala mais si on travaille na bango ba ofula yo yeba te nana ba kolekanga na baleki na expérience na bi expérience pour ça bi boleki na musala so ba rotala sur caméra na tournage ba bi ke o azota la caméra to a opesa caméra mu Congo awa nsko ya kola na bi expérience bana ba umedi bana expérience pe ba bimi liboso nanga
une expérience. Que les gars, il y a un peu cet exemple. Et nous, on va dire ancien joueur d'équipe, le capitaine d'équipe, avec l'équipe où on va obéir à Baleti. Ceux qui ont été pour les anciens, ils sont joués dans la na okokate et à Bongoti. Que les gars, c'est tout. Nous, les gars, nous sommes là, aller quand une expérience, na âge, na kobima avant. Comprendre. Tant on voit qu'il y a un bout de bango, tout ça, on voit qu'il y a un bout de bango, on a quitté passer, bis au Congolais, tu comprends, on va faire ce belé. Et où tu le vois la minute, la salle nous bébé, et l'ingénieur m'a péca boy pour l'instant souci. La Bible pour l'instant souci. Moutou, papa langa, artiste comédien, artiste comédien, sans souci, on va bien les baobas. Yep, avant bima sans souci, à Koko na biso. À l'ikaka, si les loups attendent la tête théâtre, ils se font un coco, va se faire un dossard en a, ou ceux qui son nom repose en paix, Madame Zang, Ariette. Bah, spectacle dans sana l'église catholique Saint-Adrien Ngaba. Ko ceux qui sont en ko ceux qui sabatu, au ceux qui sana ba sango. Ne sont pas dans attend au ceux qui sabatu. Donc il y a bien les gens makila. Question mon repayé par rapport à Wana. Quelles sont les différences entre parce que Toyo Karango na bino mo ba comédien ou tout un artiste qui non nga yangeza makila. Donc différence ni autre ko se sentu na moto asali atangi ki comédie na classe na Congo tozana ina. Na muto abotami nango bo se sentaka un peu que non différence c'est entre bino na bino so bokutani. Ouais, différence c'est ça la moni so tselinga ote muto ote ti sai président sai ote président sobe ote vide loin au sentir ba botama pakaloi ou akutu père na en Afrique ici gaz do maina épée so ote bango au sentir qu'il y a des comédies à makila comédie batangela ngo te comédie d'inspiration. Ils ont un la comédie va vous na commis maman d'aza il faut le laber ta papa na butu qui a son lobby à toi c'est qui na ngo comme comédie de France c'était mais ils ont là non mais parce que sur totali to ju mutu loko la rock bokabela et papa la biso nani Faustin Soukari Papé Lombe ba leki na ba meta ba leki quand même vous trouverez quand même la différence na mutu abotami nango. Parce que tant on leki, on voit le loco botami nango. Mais tant on leki na esika balaksio ba norme na yango au sala on malamu. Tu sais, moi, bon, on va la théâtre. Il y a des théâtres classiques. Hein? Théâtre batangi nango zo mo bossa, bozo ko jouer classique. Et nous va maintenant comparer Papa Rock Bodoté na Saïsaïté. Tout ça rabilo un point un spectacle. Ça c'est un spectacle on sait que ça, mais ceux qui Papa Bodoté on sait que ça ndemo na Saïsaïté. Il faut se trouver là. Il peut être différent. Il y a une là, définition à art, définition à art. Il y a une qui sont joués artistes faux soit bien moi kanda moi ko seka non ko seka moi ko la bimisa ma misu. Ouais, ceux artistes sont joués, ça concentré na nini wa o tangisa bango vie artistique. Tout le monde peut être souba itu souta sisi na ina ayepe na musala pour le kata ko ça c'est pas papa na biso ba bébé na Saint-Augustin. Na groupe sans souci ba ça peut être ça outina ina makokité. Bah oui, c'est que Aoutina c'est jouer rôle qui papa. Voilà, quand jouer dans rôle à coco, bah coco, il y a des cocos belés bah c'est que ça rabat. On va jouer va jouer à rôle à papa Mikolo. On va jouer à rôle à papa Mikolo. Tango pour n'est qu'à rôle à papa Mikolo pour c'est que ça se passe que comme ça ici dans Dialogue Show. Merci à vous tous et merci encore à mon réalisateur dans mon salle les Agitoko coaching Agitoko. Nous sommes avec Bakari sans souci, le fils biologique des faits sans souci. C'est avec lui que nous sommes en train de développer un sujet très important, c'est-à-dire la vie artistique des comédiens ici à Afrique du Sud. Papa Bakari, mais sans producteur ou pas, c'est arrivé que non, c'est produit, ça va théâtre, non? Bon, sans producteur, moi, tout le monde il y a un moutou, azana médecin. Vous comprenez pas? Mutu maman nanga aza vraiment mutu maman aza vraiment un peu la métier comment on a la cause en a minute on a bien on va faire la production mais bien mais autour quand même ba théâtre oh ezake parce que si ceux qui n'alignent un peu na katu matina baxela yo système peut roter ka ba DVD na kata Congo échanger parce que
à la fois, et c'est là qu'il faut qu'il y ait des sombi, mais nous sommes en train de suivre. Il y a un site des, je crois, tous, et c'est ça comme ça, des Nana Kaza, je te salue à partir de France. Ils ont qu'ils ont fait pour promouvoir le théâtre congolais. Et ceux qui ont ces produits, c'est-à-dire au sein du théâtre, au jour tourné, ça sera aussi possible que ou soit tu niveau, ils ont lancé parce que ça un bébé, on n'a pas fou là, on n'a pas calorie. Passons, j'ai dit. Félicitations. Aujourd'hui, il n'y a pas fou là, on a parlé tout le bas. Pas fou, on a parlé. Il y a des choses qui ont parlé à Foulanga, c'est que nous avons eu la polémique qui n'a pas parlé. Il y a eu le Foulanga. Parce qu'il y a des choses qui ont demandé, il y a des chrétiens qui ont dit, il y répondre à Foulanga. Si, on va papa faut respecter Bango. Baza batu, baba douane en sala. Si on a remis comme manqué Bango, il y a des nzela monsieur qui font mater pour na Bango. Sokinde, mutalobi mabe pour na Bakari. Bakari n'a droit à répondre. Nazolinga esa la pour Foulanga ti. Kolobake, c'est les producteurs nabi qui tamo bake la sir nanga. On comprend. Donc au tournaka. Na ouais na sir nanga na œuvre nanga sala no au moment na bake ne bandeli nanda ko comprendre te. Congolais zolobani ki tout le monde en fait oh zambo comme paya maman. Oyo bisanga te ki yaka nano luko mona na nano. Oyo tselinga caméra. Mais tant qu'on peut ça kuna ki titre théâtre boyé fils de sans souci ba tout tout en mona sans souci mais de te qui cédé. Vous comprenez? Mais tant que vous sentez que ça la salon mona na mais yo bo luka no mona parce que tout le banon entre nous tout le banon ma yo penya ba robeta so no penya na France. En France il y a des bateaux. Un seul Bakari. Là bas on a Facebook. Bon la talanga so ta côté na YouTube obeti matondo Bakari sans souci. Bon moi que comme ça sur ngaka ba. Bon beta ta matondo. Comment sans souci pourquoi eza identité c'est ya kuma papa na ngana boya te. Bala Lumumba bazo bima. Ya on a lobi ke ba rotala yo. Oya kuta bota mama na Lumumba te mazo mi benga Lumumba. Ya on a lobi ba rotala yo parce que c'est bien. Tamba yo ki sans souci sans souci total non. Mais tout le bagage que non Bakari. Bati ma CD batali Bakari. Ngalobi esala me Bakari. Yango tika ba polité ba sala yo kaka. Obima manano yo fele. Kaso ba mona ba sala nga kasi. Ya ofele. Ya ofele. Bon il dépend de ngala senga kachete. Moi somme to bengi singa o benga na sa ba manifestation ba fête ba tuna ngana peso combien. Na papa raisonner atiko na qu'est-ce que c'est. Na sali nanu. On raisonner au moto na peso combien lo ba tuna na peso papa. Raisonner kaka na responsable. Mais tant ngolobi ke on m'a na kombo ya sans souci c'est mon papa. Là, nous sommes couffés avant pour ça, on est bon, on est dans les célarités. Vous savez, on est fanatique, il y a des gens qui sont sentiments, fanatique, il y a papa, vous avez soutenir, pour ça, papa, si là, tu es. Lorsqu'on a le Congo, par exemple, on a le la coupe sans souci. Un groupe, on a dit, moi, on a été, tu vas témoin de sans souci, mobimba. Oti mutu eloko ti amutatali image mutatali eloko mabiki bato bana za makila po peneza makila ya osamba te papa na ekaka problème il pesa place wana na kati te maman est-ce que na famille mobimba est-ce que bon so sala tant mazo bima na sali tonalité na liko jouer na jouer est-ce que famille mobimba bon eza nango ya makila to boité AES Kalonda na Shaida Makesi na partie Angola baba na tuna yo question oyo pourquoi pas obimi na yo na mi yo moko kaka bon nzambe alinga ni ba te question oza mona sans souci faut na cacher mobima sans souci bon cacher mobima te moni comment dire imiter n'est pas égalé non pour imiter mutezaka yango égal yango mais yo mabe na ndo fi papa o imiter papa na et là tinga yango mona sa ko boni ça la jeune garçon to bazo mona mtu msa bisinga bike yo ta mwana bene tambola papa ne kaka msoba yo kumbi no msaka figure papa na wa so ngam nazo sala ngo benza mena déco ngam mutazo décorer ngaka Lolendo lolo mwana nani Congolais zabongo mwana nani akobima Congolais zabongo tant mwana par exemple lelo mwana nani par exemple nani sur rythme samedi tanga oyemba akomsali bom Congolais atoyebi na biso Congolais to ba yi ya kasa ko ma yi sam mais mwana ye ça peut yo au quand tu commences sans na sali pona ko maete na sali na kando ko maete théâtre écoliste non ko maete ça la simple ça la donc ça la style na yo ya Bakari tikela biso papa la biso sans souci ozo kangama na ye oyebi musala te molio banga na kombo na ye wana lobi te lobi ngate ba artiste nso ba lo bango te ba lo bango ba artiste ni ba lo bango artiste nyo surtout ya jobo ba lo bango biso za ba pandisa ngote oza pe conscient to yeba na yo pour to beta ma te bazo lo bango tant bazo lo bango tant ba yeba ki bongo tant na kinda spectacle na li mbongo pourquoi ba lila na bengisa bango te surtout les kamba spectacle wana na kati yote papa na ngai les kamba spectacle wana na jobu
tolobaki bacomédien baza te ou pas bozotourne te tozomona nakati yo te papa toke malembe nayebi yo kozalaka shosho me tokeno malembe mpo nayebi yo bandida akomata oyo eza dialogue to dialogue nano malamu papa oza comédien ya théâtre tourne cd bato basomba cd na yo siko bino baartiste comédien ya jobu bokomi bacomédien ya bafeti ne babosa spectacle te eza pardon eza mpe partout na bapoto te okomprendre en plus na ona expliqué eloko moko Afrique du Sud eya nde mona Congo te mais ezaka mboka te eza mboka Congo bagroupe ezoleka na bachaîne ozo comprendre bagroupe ezoleka na bachaîne Congo nakozala artiste ya na problème ya ndako aola na ndako ya famille aokeola epa tata mwasi aola lofele ozo comprendre yo nde na kopopola te na kopopola te napesi exemple non na popoli te na bavérité ya mboka mopaya ena awa ntango toye kofani toye na kobeta kayu ozo comprendre natali soki na bino mipesa 100% na théâtre ya mosala na ntango abike fo souffrir na mosala na yo mama ntango nakoma olala libanda kaka yo moto oseka ngai soki akomi olala libanda to aloba na Congo basali caméra caché mwana sans souci azosouffrir na Afrique du Sud yango sujet na biso ezali ke non vie na bino bobomi bavie artistique na bino mpona koluka bon ngai ndenge mabe te ntango oyobi ke nalamuka ngai abandi awa à vrai dire nabandi théâtre awa c'est théâtre na Congo te nasali théâtre nabandi théâtre awa moto azwa ngai na otanga Congo te moto azwa ngai kaka dans les vides bon teloko ozali nono lende otanga Congo te bon papa Pascal comprendre malamu nde loko otangi Congo papa Pascal moto amona tokutana na ye nga nasali mboka oyo nafandi 3 ans nde bato bayebaki mwana sans souci azala awa après 3 ans vie artistique n'a pas même 10 ans na yango omonaki nazalaka fantastique pas même 10 ans na vie artistique otourné combien de films dans un plus de 5 films na yoka père mère obingo père to ba veste nga na obendele te po na yebi yo chose même nga ba jeune comprendre tant on a fini na film na nga eza awa ba image msina na laptop na ngai na bandi kosala to ndi kosala na sans rival abenga nga tobenga ina abenga papa na mona ina a partir Facebook akomi groupe diaspora tant na kuta na papa wana papa fandi afulinga te atuni ya poso afulinga fa ya jouer pe afulanga po nda jouer na ko encadrer biso a jouer kati na kati papa po ni ozo komi kita mais c'est une vérité te pour la nini c'est ça vérité mais ça il faut peut-être na sala ya bango na sans il va la mona na te a jouer te a te caméra a te ni ma jouer te na lobi aki papa yo wati tengesa yo mona tengesa na TV ya nga ko sala wati tengesa na azalo wati tengesa na te mais tengesa na fuli c'est-à-dire que yo pas fuli yo pour place au vendre que le nord afulinga na medi na nini na internet afulinga na internet afulinga te a tsana émission mais qui nous les combattants mais il y a notre théâtre na kati ouais mais moi je ne suis pas à 100% combattant na vie politique afulinga déjà papa Bakari sans souci ba DVD na bino oyo bozo sala o bozo tourner parce que nous voulons parler qui artistiquement parlant ba DVD bozo sala wana bozo teka ngo ndenge nini bon ba DVD awa bozo teka ngo na moi passe pourquoi distributeur pendant ma casse basati enfin et ça langa passi DVD zala fona batu yebi ba soko yebi DVD bimi salon oyo yebi na pesi no salon 4 saisons mbote bango tout à salon ma casse na jobo auquel ka salon papa Zizi otiki kuna auquel ke pande kuna nga trésor lubango asala ka théâtre na asala ba DVD na nini na Kemer otikele yaya opesi donc otekite otikite na ba ça la bon mutana ngo besoin ba se retrouvaka abengi OK donc lelo penza soki nana Kazad alobi azwa ba film ya Bakari sans souci à côté on a site et c'est ça vous après les après na aussi c'est la paix ba aussi pe makasi ya pengamo a contacter wa fonga moko ti ako ça on peut contacter yo moko mais na linga tout non est-ce que au commettre peuple congolais nous se passe partout dans le monde d'accord ba za convaincu ba senti bien geti mwana oyo ba ben aponga za mwana na benga nde za mama na nga za mwana déjà président bon naza mona mibenga mwana pourquoi na sisa na ko benga papa ya mama te enfin appel ba kinda va sisa kumba obela papa te na benga mtoso papa mama ne so mama vous comprenez on a na mboka musika
bon réalité est belé musu na rolo ba donc au convaincre David Nayo et les cas et tu n'es pas seul ici en Afrique du Sud, vous êtes tellement nombreux comme beaucoup de comédiens ici en Afrique du Sud au bozo sala pe musalango mais malgré bozo tourner mais bozo sala ka musala ya musala nini ya musala ba spectacle et ça question mon corps maintenant tout ça vraiment très 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 important ici en Afrique du Sud toujours moi il y a des comédiens qui ont l'état Satan. Est-ce que vous travaillez à Pena Bango? Ya, on est des comédiens. Il y a des bandes, des gens on va expérimenter, travailler dans Bango, toujours travailler dans Bango, pourquoi pas. Il y a déjà, bon, déjà qui pour ça là où les caméras, il faut avoir quelque chose. Vous comprenez? Fazer quelque chose. Nous sommes pensé quelque chose, tu as travaillé dans des années. Pour années sur la pièce, nous avons idée. Maintenant, nous avons pièce. Papa, toi qui es dans ma place, il faut tout manier. Nous avons tout sur Bazolanda, partout dans le monde. Merci à toi, mon grand frère Papi. Merci pour ton assistance. Tolobi Boy, na lobi Boy, toi question à des abonnés. Artiste, sera l'ongwe na Congo. Il n'y a que soit visa. Déjà, le formulaire, tout nara aux anani a commis artiste. C'est-à-dire, aïe awa, et tant que nani artiste. Mais si vous êtes tant qu'artiste, ma carrière est au benga yo. Tchataka est longue, na moi pièce n'a boy. Yo y'a ça caché, ma caché zarata. C'est comme ça au coutanga na moment na pièce te gas, na on préparer pièce te. Na créer pièce ma case pour artiste, Bakari. Ba artiste ko échapper biso question haute. Ba artiste nyo surtout ba yaka basala ka 2, 3 ou 4 mois. Au contourner, il faut préparer tout ça et l'eau comment aïe. Et ça, c'est que nous pour Bakari Pendia, artiste qui m'a linga na bango yote. Kasi comment ça kinois? On est des Congolais. Bon, on voit que le monde artistique va guerre d'esprit ça là. Oh. Dans la guerre d'esprit ça là, d'autant bayar na bango ba boire na bango né. Que jouer na yo parce que yo za lo lendo mingi. Tu na lo lendo te, laisse ba ko ya. On m'a to boyer sum tamema ki bango bombi bango quelque part. Tango ya obet ba obet wa tourna yo ville, laisse ba bande ko mona bango ba pesa bango mbote, ba pesa bango ba yamba ka ba photo. Nga suma na la boulot. Na sala ka. Mais na bango ça fait producteur. Pourquoi pas na bango na yo asangisi bino? Mutune ya producteur na ya bango. Oyebi. Oyebi singa producteur tanga na producteur. Afan na l'Afrique du Sud ta libanda. En Afrique du Sud aya na ba comédien arabo joueur na bango te pona ni. Bon, est-ce que ba Congolais ba comédien aya na bango ba joueur ka? Bango ba ki ba jouer déjà ba ki na film libanda. Question na ngeza la ki wana. Dalingi yango na lobaki boye. Comédien azolo ngwana ki tchasa ay en Afrique du Sud. Ba ya ko sala nini? Pour bailler jouer té na bino bato boza bazo jouer té et ça la film mon côté parce que surtout la ni ba film belé surtout il y a mon grand frère Alpha Boko les Ming Alpha Boko et na Major Bisadi les producteurs le plus excellent na mikili ya poto toujours mon ba ça la mixage na ki na poto mais et ça la film mon côté oh ça la ba ça en Afrique du Sud tandis que ba comédie ba en Afrique du Sud on a habité bon il y a des bâtiments sous. Ah bon, on a habité un jour à bien ça va, on va dire que tu as posé tout le monde à maman Kalunga, tu as posé tout le monde à vite lui. Mais qui c'est que maman Kalunga jouer? Bon, on a ensemble, on a mon abonnement à casse sur ces caméras, que bon maman beau jouer mais la tournée, ba tunde ba yakana bango, ba na nzela ndenge ba directive ni ba pesa na mboka. Na so yebise ki na so ne bo kitaboy. Bozala bolanda ba kamutunga na oloba. Na so bolanda mutamemi bango awati. Na so tout ensena bisoté na so mutamemi awa. Ayebise nso mutongo peso ayebise ke akuna pe ba comédie bazala na bango to jouer na bango. Problème ezandeni lozo boma biso pe na mboko misala. Tozo sala mama. Parce que vous comprenez. Na poto pe ba sala. Mais na poto ba sala parce que na mi na poto ba o sala to boité. Na poto ba to ba sala ka. Mais poto eza ndo sala o calculer heure. Mais on soit un signé un contrat on me donne na bokele 18 oyebise te na tiki na sala théâtre. Pour so tiki otiki musala sa théâtre moi c'est ndaka oliani au futa ndaka batu ndenge ni donc le problème est ça wala nsu na biso nsu ba kitela mukili boyoza na coopération ba bengi tout za na bandani ba makalunga awa ya solo bozate aussi si coopération qui tibo bazate dia ba kina ba réponse na papa nanga et se convaincre
balandi bazolanda biso te yo convaincre na bango te bango bazolanda biso nini elakisi ki convaincre ezo convaincre bango te ngai balandi nanga parce que yo nde tolingi te loba so tunanga ngo clair natuni yo clair question nanga eza clair kozala posa matonda sanza loba naza poso sanza te naza poso sanza te loba problème nanga eza nini eza clair kenga bino expliquer au clair problème nanga eza clair ya oyebisa o boye artiste comédien oyo baza ko se retrouver awa pourquoi pas baza ko se produire awa ko se produire bango moko be ba producteur na bango na bino mama nga za na sona na mbongo na mbongo sa ko se produire te na mbongo ba artiste oyo to na awa on va otoza awa na kozwa salaire na ngati miko nazo bundana atali programme ndako nanga calcul ofuta ba courant na ya ofuta flat na luka na zo yango na sa so na zona ba tout ça tout se produire maman et c'est na light à l'artiste wana l'artiste wana ba wandoko bino basi bino boyebi bino basi bozalaka et c'est ba salon de coiffure nga fona sala suki bino sala boye mais lokwa mto sala ngo te na komi on cache ko sala ngo te oui le ndeko les anciens ça sala ngo o sala ngo ba cacher na ni ke akomi nzamba pamboli akomi na niveau na ndi a obikite nga minto auditeur aso ayite nga bona basala biloko na ngai on sala boye na lingi boye kwa komi na yango so biso na to komi na niveau ko se produit te donc temps exacté ozala na sala neboliaka so baye boye bofandi boye bosepeli kaka na koliana mpe bokotya caméra mpe obandi kojoue pour dire que non baartiste comédien na biso na afrique du sud ozuza kosala seriete wana eza tuna balandi na biso obaki toloba on sent pas la comédie en afrique du sud pe tozango sérieux te na ndenge comprendre soki ofandi omoni kozango sérieux te na ndenge olobi c'est bien nalobaki c'est trop dire kako ozango sérieux maman est-ce que vous comprenez que mboka mopaya na mboka nanga Congo est peu différent est-ce que vous comprenez nga bisika oza nako ba sur na sérieux te nako fa avec OK na tournage boye hein oban na tournage boye tout na tournage jeudi vous comprenez na tournage boye tout na tournage jeudi tournage en obenga mtusu ya nga ke cop comprendre ah ya jeudi simba te na busy ce que le ba nga moko na sa pise banditi suka vous comprenez au sala boye et les oboma biso neni soki so producteur so pour mutabi ki na support bino bo sala nga piece mutam so avec yabi ah biso nga kuna shift na nga na zara boye so na ki musala na biki mukyo na zo ekafa ngai vous comprenez des alliés wana oloba bino na bino awa ya mo ke to se producteur mais so producteur à mon ani comprendre assez déranger té on a ça producteur assez déranger té alors ba kitina ba tube yem so ba kité ba mso assez na extrait ni en sala so vous avez extrait à Matondo Bakari sans souci vous bêta Matondo Bakari tali YouTube tali ya mwata qui a sali témoin sur na tiena boye simba témoin za boye témoin la seul au moins aux 4 pour producteur pe comme ba titi kalua na ba Marcelo titi kalua senti bena gité major de sadi bango tout na penda ba soit mia lelo senti que ba vi déjà ba talent artiste nous soit gité moi no baka moi na biso ile au moins mukizo zanga pana été sona sani na mutu tena mso ko lamuka vous comprenez mais tu éviter bon bazar kuna soy producteur à mon ami avec tout ça na bana bakambo to lobela yango merci beaucoup merci pour Bakari ça fait chaud hein pour moi azo ninga passer vos années na plateau et ça leur a vraiment facilité merci à toi Chico Deolo Balobi à partir de Belgique Chico Salut papa et merci aussi à la grande dame maman Francine Nguembe, merci à toi maman pour la soutien, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et merci aussi à Salon Bobo Balobi Salon Njambe P leader et salon à la catastrophe ici je te salue Salon Bobo question oyo et où tu vraiment disons quoi précisément na Kinshasa pour batuna kingai ngalobi ce qui est vrai dans Zarana Bangote. Et nous avons des artistes, artistes comédiens, surtout il y a Bassi, il y a tout ça en général. Artistes comédiens, Bassi Nabibal, il y a Afrique du Sud. Il y a beaucoup jouer. Il y a Matolo, il peut pas prêtre au bazar. Ou soit il y a Bassi, il y a Kindumba, prêtre au Waka, Bamona Bango. Bana king batini ngana tuna batuna kingai ngalo bingana zana m'habiter pour répondre à binoté il faut na yambela bino artiste comédien ou azana na bango au juste ba ka ko jouer ba ila rani bon pour na ba ya obeta tout
musu arobeta tour avi sa passeport na ye musu azobeta tour ya omona Afrique du Sud musu bafani basenge bamona ye ozo comprendre nayebi te nga naoloba oyo nayoka mutu mwa betali so toyebi Blaise Kalati ayebisi jipi maotsa babiyini avant ayebisa jipi masamba mimele bamama Kalunga baza déjà na nzela banzela bazwa mimele mama Kalunga ntango bato bakongole baoya bamama babiso baotekela gambela bamama baza boye bakotunanga me bakari pourquoi toki bakalunga baza batuna ngai comprendre parce que batekela bilo bakongole toyebi bakalunga baza awa ti bamama yabiso edit motema bapasta timba na pesi yembo te bakalunga baza awa ti ngabi reso baza te toyeki mutu ayena bango Blaise Kalati mais ya sali ke pour Blaise balobaki pour la lokumu na yeke Blaise Kalati amema mama Kalunga awa donc baye asali basali spectacle. Elle s'appelle Esther. Ngaba ki Esther chauffeur bolo. OK, na bwa ki apesi mbote na motema na ngai mama Maria Msudi. Ouais. Nzambe ya apesa. Apesi pe mbote na mama Rachel na Katamiki, mama Rachel Gina poétesse. Apesi mbote na Jerima la, apesi mbote na Bazebele na Fayi Mobimba, apesi mbote na Irene Crin d'alarme, Itigana Mbungi, apesi mbote na Dada Mukulu na bosanité pesi na boss na ngai Dodo Mukadi na pesi mbote na boss Eric pesi mbote na bandeko ba tourage na barandi chi bambalo na Sira Mutombo donc mbote la bino ya ngwana donc tout ça déjà bakari yo o émission de bosso en scène en 2016 yango azunga na passe ya yebi donc bakuko ebele quoi na pesi ya Yannick Wenge donc les gars réalisateurs les gars caméramans professionnels na ndeko nanga bakoma lokwa mapasa wana nani bakokana Yannick Wenge cameraman Cédric Bambote belé donc boza na kimia bakariye yo tout ça na bino auto wana au besoin ba fan p tout ça na temps na 2016 on atteint ba ranking te on atteint ko lobara ko finga rabatute mais on atteint musala bo sepela 2016 yango ya né de grâce na kotango bien kotango déjà marié donc on me belé c'est belé à refunga madame nzambo zoka loku. Continuez à nous suivre sur www.congodialogue.com, l'émission Dialogue Show en direct de l'Afrique du Sud avec votre charmante Jenny O. Kassarabi, Tantine Yabana. J'ai dit comme ça un gros bisou à ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Jeanne Okassa, Kilasa Chomba et à ma famille, Glory Tilumba, Babi, avocat de la famille, avocat de la cour, maître Eric Vava Valentino, ainsi qu'il y a mes sœurs Claudine et Blandine. Et ça, ce sont ce que nous devons faire, c'est faire la promotion de nos artistes, ça sera bien. Et merci à toi, mon réalisateur, Balobi professionnalisme, la santé en moi. On va se retrouver pour un autre numéro. Ciao.